Ils sont 38 au total, 20 Rwandais et 18 rebelles congolais présumés. Ces soldats seront bientôt jugés à Kinshasa. Motif, ils sont soupçonnés de participation au mouvement insurrectionnel M23. L'annonce a été faite mardi par le chef d'état-major adjoint des renseignements militaires, le colonel Jean-Paul Finda. Pour Kinshasa, pas de doute, la majorité de ces militaires viennent bien du Rwanda voisin. Les preuves, selon l'armée congolaise, documents et uniformes indiquent clairement leur provenance. Aucun document prouvant leur origine n'a été montré à la presse, mais certains d'entre eux ont témoigné. Ils reconnaissent nayebi ete bato mosusu ya Goma bazali awa bato ya Bukavu bazali awa solola na Bukavu pesa mbote na bandeko na tuna makambo na bango esili toboyi moto oyo azali traître na kati na biso po ba traître nyonso bakokufa losambo oyo eza kosambelama na basali na Nzambe yo moto nyonso oyo kozwa mbongo po otangisa makila ya Congolais yebaki kokufa soki yo oza traître banda kotika yango kende na église babonzela mpo na yo bozwa date ya lelo mpe botala na motere na bino bomona ere naza koloba makambo oyo moto nyonso akosala trahison na Congo po bakongolais bakufa akokufa mpe akolakela mabe tina 4e génération na ye. Amen. Oyo nyonso akotrahir ekolo akozala modi mpe akokufa mabe. Nalingi nayebisa bino eloko moko, Nzambe aza kosukula mboka, kombo na Nzambe eza kotambola. Amen. Baprofesie elobaki na basali na Nzambe ya kala baprofesie ebele bato nyonso bakokomande mboka oyo eza bato baza kobanga Nzambe. Vous êtes quoi, madame? Amen. Basore ya mboka oyo bakosebelisa mboka oyo eza basore baza kobanga Nzambe. Soki oza traître yebaka okufa lati oyo eza liwa biso tokokufa mokolo Nzambe akolinga tokokufa mpona trahison te po peuple congolais nation eza sacré mboka eza sacré yo moto oyo okozala traître po banda kosolola na batelefone na ennemi Nzambe akoboma yo. Nalingi botala na miso likolo ya miso oyo ba oyo aza koloba nini aza na banani aza elongo moko na biso ubi aza elongo moko na biso te. Boza kolanda ngai boza koyoka nga malamu toboyi ba traître batraître place na bango eza awa te batraître place na bango eza na liwa place na bango eza na kunda bakokufa nyonso moto nyonso oyo aza kosangisa po azala traître ya mboka Congo po yeba ete akokufa Satan apesaka koto oyo abotoli koto oyo tozala ini tozala na bolingo nde tokolonga bituma na kati ya mboka oyo. Omona oyo aza pembeni nono ndeko na yo nde papa na yo nde mama na yo po tango kozwa problème ye nde akobikisa yo. Soki amour eza te nde omonaka moto azwi lisasi batiki ye na bitumba. Boza kolanda soki amour eza te nde omonaka mosu azwi lisasi batiki ye na bitumba. Kasi bozala ini bozala na bomoko Dokani? Nalingi subo démarrer patrouille sous makasi. Bo démarrer sous patrouille makasi. Kombo kezala na kimia. Dokani? Bo bimisa botaou, bo bimisa kolemba, bo za na force. Po to sala lekolo. Toza na mboka mususu te. Ndenga na za na mboka mususu te. Pena aucun naza la réfugié te. Jamais. FARDC, notre devise. Ne jamais trahir le Congo. FARDC, notre devise. Ne jamais trahir le Congo. FARDC, notre devise. Ne jamais trahir le Congo.